papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bambana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwenye Amange wa Mokosa Kilima Buma Giselle Irene Masiandoki wa Mokosa Akusana kwanza muna wa Amange wa Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère ba benya ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant que biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko sonde ko langai o komi kisama ona zika, ona luka mutala melangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya ala mikela libala na biloko kokite mais ya yesa toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. Ok yango. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Zignon, Sobanesana, Kolanda, Iran, Masiendo, qui TV, oh, maman, Abino, la cabine, Kakaba, histoire vraie, pour Essa la Bino, Bafré, Makassi, Nabanda, Kunabino, partout, vos amis, Nenga, Lobakanza, Balola, Apambola, Bino, pour la patience, la fidélité, la confiance. Nenge, vos elaka, Masolo, Iran, Masiendo, qui, et ça, la vraiment bien Makassi. Yango, to yebi, Sakabandeko, Nyon, Sawazolanda, Biso, partout dans le monde. Bah, oh, non, nous, bah, s'abonner à la cité, vous s'abonner, au site, ya maman, Abino. Bah, oh, déjà beau s'abonner, beau partage et ça la vraiment bien makasi. Là topé saka merci na bandeko baso soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mapangu moi celle qui mibali na mbongo balobi ya dorte Achille kapesa respect na moi ça mebla vendenda kuna verchache la patronne Betty ou mela to bosanité kopesa merci na moi ça pembe na kati ya Birmingham balobi meta la brésilienne motema vienanga Jansi Bolanga babi bofa na biso ata kitoko makasi bana Londres bandimi Jansi Bolanga ya meta la brésilienne merci Nebe Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle balobi ya prêtre Zakari vienanga ya bogar balobi Béatrice Tulomba moi ça sala ba sport moi ça bomisara nzoto balobi umela ya be ya Zakari de moi-même tokendaka bongo na mama bibiche mwanzambi euno en direct de 001 BBC tobo sanité Naomi Abel et ya les de longues jambes moi ça mwinda mulai na kata Luton ya kosamba ezate merci la fifi tomola japonaise maman la Erastine base balobi ya kati umela ndenge na yebisaka bato nyonso bandaka biso partout to solara bien na ba vieux ba solara bien lokola ba Yves Djoboke garçon de luxe na kati ya Panama babi via solara plus que solo to bosanité ya Willy Moucheni papa social le code mboka Willy Moucheni bande kono so bandaka biso partout mama Irene ayaka boy Nela rabino masula solo ngala beta aubergine te potina beta ngo ekemba moko tie pa pochane andel mo bange na shipping na kati ya colonne ndena loba ko ngo tinda ba carton na Kongo Kinshasa topé na ngola ato tie diamant na kati ko banga te ekokoma na destination balobi ye moko unique na jar na e pochane andel mo bange na shipping na kati ya colonne akanga masolo benga fe na nga pochane na plus 49 152 0 251 77 31 na suka et ça la vraiment bien makasi kaka ndenge nazo rappeler
souhaitele bamouri na bamoureze bonne année yango oyo olingo tinda biloko kolia na Congo Kinshasa benga Eden Marché logo na yango eza émission na biso za numéro ya Eden Marché benga osomba biloko lokola basoso baloso na prix ya bien ekende Kinshasa balobi na pete ekendaka na commune nyonso poza na transport kaka ndenge pe na zoyebisa bangolais tant to osunga Congo Kinshasa na kati ya Switzerland balobi Sandra azali Eden Marché azaka kapo na Congo Kinshasa mais na kati ya Suisse toza na Sandra balobi ya Sandra na kati ya Suisse asolara bien bangolais ofuti mbongo na Suisse bakepe ko livrer biloko kolia na Angola benga ya Sandra na plus 41 79 19 70 638. Voilà, merci pour la patience et la fidélité, confiance ndenge na yebisa kabino ba mama ba fete yango to na posa ta maputa ba cadeau ya ba sipe was e ute pa ya papa. Bongo test que bibi chez Mwanzambi e unesio zui. BBC et so zui na tunika katazi vita imana. Ya papa trésor Chouba bi porte-parole ya Maele. Et si bo zui bo benga impératrice MK na kata Autriche ya balobi kindoki na poste. Soko benge na 10h ke ba pe na 17h ozui koli. Oki melamba yo moko sombisio mona benga impératrice MK na plus 43 67 64 53 21 69 soko commune numéro impératrice MK mabe benga biso tokobongisa te kaka basipe was ate kaka ba grand super maputa nyonso lokumu o ba femme de luxe balataka ezale pas impératrice MK. Voilà, merci pour la patience et la fidélité. Maman Irène ayaka boy tobetaka masola solo biso tobetaka aubergine te. Biso na meme bileza lisolo ya mawa. Et outi Kinshasa bandeko babeng mama Irène tokuti ko perdre ser na biso na kati États-Unis azaya o asunga libota makasi ndenge tolobaka likunzi ya famille na biso auti kokufa akufi pona ni mama Irène beta lisolo pona koyebisa batu bolamu zoba mawa ezali ngambo mama Irène na nemoko donc to leli trop to perdre ki mama leki na biso to perdre grande sœur na biso propre o asunga biso mais 2 ans passés to aussi ko perdre mona nsuka na biso mama Irène donc esali que 3 ans o tozo vivre eza 3 ans ki to côté pona biso mama Irène toza vraiment na choc makasi sœur na biso akufi na États-Unis azaya o asunga libota makasi azana mobile moko mobile wana zalaki mutema malamu mama Irène mobile wana ndeko sunga famille makasi soki toloba sunga raté to komema lisumu parce que sœur na États-Unis ana bana misato mobile na kisoki pakana kitoko akipaka même na famille to mona rapenza ke ba couple a pote zakana ba problème mais beau frère na biso na ndeko na biso moi si bazalaki très bien au moins que sœur bomba makambo côté finance makambo nyonso pe tombane komona vuma ke awa esengeza na kati libala oyo mama Irène loko ni komeli biso po beta lisonde to bakabola mozoba mawa ezangambu ya 3 ans passé petit frère na biso asala ka accident na Kinshasa ba tutaki na moto petit frère na biso akufi na âge ya 39 ans wana petit frère moi na tsuka na biso parce que o azo pesa lisolo azali ndiyaya oyo ndeko États-Unis alanda babota bango 5 lokola petit frère akufi ndeko na bango na États-Unis akufi basika lokola misato mama Irène to moi na biso akufi ya 39 ans azaki déjà ote kobala atikaki mwasi pe na bana misato mama Irène loke sali biso pasi mwana mwasi wana bazwaki ndako bavandaka na petit frère esika moko wana na Kinshasa tant ba tuti petit frère na moto petit frère akufi ezalaki choc atiki bana mikie parce que moi na petit frère ya suka za na 2 ans Maman Irène toleli petit frère na passe na mutema mutabimi na tango diku ba tutie na moto akufi ezalaki choc. Il y a 3 ans passé petit frère akufaki. Tobe ta lisolo très bien pe nazo sala effort ba mourir zibo comprendre Cynthia bon osala musala. Ba mourir zibo comprendre maman Chantal vite nazo senga bo comprendre base. Ba mourir maman Irène na lobi boy. Ndeko ana tanga bengi a lobi ndeko na bango mbala otko kufa ya 3 ans tiki mwasi na bana misa tu na Kinshasa ba tutaki frère na moto. Mwana mwasi wala tikala kaza mwana mwasi mwazaki mwasi malamu. Mwasi aleki na biso. Azalaki mwasi ya malamu. Et puis petit frère tutaki na moto bande ko débrouiller so kinda ko foot la po boko la bana misa tu na mwasi. Et ça là qui grande sœur na biso États-Unis mawa. Abi atiki mwana batu na bana misa tu bana mikie boy. Lokola mwana mwasi ngazala mwasi malamu. Azalaka pe courageuse. Ayebisi ndeko apesi solo ya na bango lobi yozwa bana wana obokola. Ngana sala makamba parti États-Unis na bengisa mwasi ya petit frère aya poto azana no jeune. Aluka musala abengisa bana na emisat oyo petit frère atiki po bana babonge pa mama na bango. Mwana mwasi wana soki sanvi na eza malamu te bana petit frère bakosufi po petit frère akufi atiki bana misatu. Ba mourir na ba mourir kozwa semeki azokanisa makamba bo eza grâce. Eza grâce.
eza na bafaye mosusu obota na famille wana mwana bango akufi esili kende kodebrouye na bana mais famille ezalaki na souci ya mwasi ya petit frère na bango akufaki na moto ya 3 ans passé na Kinshasa sero azalaka na États-Unis asali makambo ya voyage bamure na bamurezi bolanda abengisi mwana mwasi wana oyo leki na bango mobali atika na bana misatu leki akufa aye États-Unis tanga komi na États-Unis aza na ndeko na États-Unis te akomaki na kati ya ndako ya belle sœur na ye parce que oyo akufaki azali petit frère ya mwana mwasi auti kokufa na États-Unis oyo abengisaki semeki na ye tangu semeki akomi na kati ya ndako bamure na bamureze etumbu to lisumu belle sœur asalaki abengisi mwasi aleki na ye akufa mobali ya grande sœur na bango oyo batatolika aza mobali malamu akabaka aza gentil grande sœur azaka heureuse na libala mwasi oyo ya monia kosala ne kobo na kati ya ndako ezali mwasi ya petit frère auti kokufa ya 3 ans oyo grande sœur a petit frère donc a belle sœur abengisi leki ya mwasi ya leki na kufa mobali ne akomi kobima na mwana mwasi wana est-ce que bozo comprendre lisolo mama Irène mobali alandi nini mwana mwasi wana za bafio bazaka mwa bassin ebele mobali akufa basi ya bassin grande sœur azali muta bassin taza normal mobali ata encore amoni mwasi ya petit frère oyo akufa mobali la sœur na biso anda kulikango ya moni ezaye bakomi kobima tanyo mwasi ya petit frère oteki kine aye pa ya grande sœur kuna pa petit sœur mususu kuna na États-Unis biso totika na bana ne Kinshasa misatu bana ya leki na biso mobali akufa tondimi kobengisa mama ya bana wana oyo leki na biso akufi deja mais susi na biso eza akende koluka vi po bokola bana ya leki na biso bakola malamu batanga malamu babengisi ake kuna na États-Unis po luka vi abengisa bana ake kobima na mobali ya grande sœur bina mobali asemeki na ye bamure na bamurezi semeki wana alangwe mwana mwasi onti Kinshasa nayebi te mibali balangwaka ezalaka nini mibali balangwaka nzoto basi ezalaka nini mwasi no bota bana misatu na États-Unis bazotatola kokipaka famille ya mwasi bien oza tata moko oza na réputation ya bien po oza na témoignage ya kitoko mais tala de moi ke kokota azobima na mwasi ya leki ya mwasi na ye oyo akufa tata wana bandi kosala ekobo na ye ekobo mobali akoti sentiment esali ke baye kokanga bango epa eser mobali préféré abima na ndaku akimisi na mwana mwasi wana atiki ndeko na biso mwasi na bana misatu mama Irène ezalaki choc na confiance au seme leki na biso apesaka beau-frère na biso mobali na ye ezalaki facilité esika leki na biso akomaki kobela mama Irène abelika 3 mois choc eleki abina mobali osalinga boye po na nini basi baza ebele oyo azali mwasi ya leki na biso tolingaka mingi mwana nsuka na biso auti kokufa tiki mwana mwasi na bana misatu omoni ndenge nazomitumisa na bapapie na bunda na bengisi aya États-Unis po luka via bokola bana pourquoi osalinga boye donc ti nazobengisa mwana mwasi ozaki na ide kokobima na ye to ide wana ekuti yo kaka ntango akomi mama Irène ezalaki choc mpona ndeko na biso mwasi ndeko na biso mwasi akomi kobenga biso na telefone apesa rapport azoloba ebele tokome obligé kosambela po na sœur na biso po yende likunza famille tala kaka bengisi mwasi ya leki na biso akufa seke mutasunga biso so za mso na bozite akende États-Unis asala kana abundaka na vina bango États-Unis kuna asunga libota mama Irène akomaki koloba loba trop akomaki koloba mingi na ese ya bondeleza fin du monde te mobala akimi na vero ekobomelanga libala abi akoma koloba ebele tozebisa camarade bazaki ke talaka ye bondelaka pone mama Irène to comprendre te ba ekobenga biso azaki na hôpital kuna États-Unis pona mutu me babengi biso ndeko na biso mwasi ahutaki kokufa esi to kunzi ndeko na biso bamure na bamurezi bolanda lisolo atiki bana misatu epa mobali na États-Unis mama Irène yepe mwana mwasi wana kenda atikeli biso pe bana misatu ezali bana ya leki na biso ya mwana pesa conseil bolamu eza zoba maweza ngambu biso basi pourquoi tozolelisana mwasi aleki na biso na témoignage azaka nango na Kinshasa awa fille moko calme alobaka taza mwana akenda classe ozomona ke mwana mwasi moko aza vraiment koli na vie ya bien mwasi aleki na biso tozondima te muta komi na États-Unis abimi na mobali ya ndeko na biso mama Irène esali biso désordre na famille touti kokunda ndeko na biso ya mwasi ya quelques mois lokola tolanda ko mama Irène tina Kinshasa tobi tokopesa sole pa ya mama Irène toyoka kolobaka bolamu zoba mawezali ngambu tala bolamu oleki na biso États-Unis ngasala mwasi ya leki na kufa ememisie ngambu ebimisie zoba yango pesa conseil na biso basi ezana mibe msuka zo linga yo azana mwasi ndeko na nga boya
tozo condamné ka mibali baza mabe, oui bien sûr, mais ndeti lumuto ko na mwana mwasi oti Kinshasa seme ki no grande sœur mobali no muta bengi si otiki ba no misatu pe na famille wana tango lingo sale ko bonde ko langa to meka ko réfléchir sentiment esi la kate ba mourir si sentiment ba koko na biso ba yoka bilenge kobo biso tozoka bana biso ba koyoka ba koko na biso ba koyoka elenge kobo esi la kate okufeli mobali na Kinshasa yana mobali na bengi na poto eza grâce zwa tempi ba permettre ya ko luka vie okozwa pe libala okozwa pe musala bango susi na bangeza ka oboko la bana misatu kokuta na ba famille boyo baleli eza grâce ba famille nyonso te baza na comportement oyo ba famille nyonso te baza na bolingo oyo mais tele ke blaksi bolingo pa ya mutu motene nga détruire bango epesi pasi epesi mawa yango bandeko na kisi ba mère ni beta lisolo pesa conseil mingi na ba mama to pesa conseil na ba papa te ba mama pourquoi tozo lelisa na biso na biso pourquoi tozo monisa na pasi biso na biso mwana mwasi na utaki Kongo tanga komia komaki na ndako ya belle sœur na ye amoni mobala belle sœur na moni ambiance bazalaki nango tango mobala belle sœur na bandiko luke makango akoka kipa boya aza mukolo aza mwasi déjà boti bana misatu biso moko si tolobaki mibali bakola kate mibali ba mekaka kaka mibali ba lingaka kaka bandeko biso nde photo zwa sikoyo décision ya koboya ka buzoba na bango soki biso basi tozi conscience ke mobali aza mobala muninga soki alinga na koboya bandeko nanga atato ya buzoba ekokita quelque part tozo condamner mibali biso pe basi toza pe na foti potango balingi ozo obligé kondima te balingaka mwasi so bazolingo te na vie eza pe kitoko te atoza na libala lito il faut yoka mwa buzoba esalaka bien mais kita yo nde fo boyaka oui et comment na mbuzu te ke femme mariée oui au cause en alliance na loboko boy se na lakisi yango te bo mona nga na ngoti na ndenga bien balingaka biso balingaka basi mwasi fo balingaka ozolakisa ke mwa biloko eza nano esala mwasi fo balingaka yo ezosala pasi bamoure na bamourezi nyonso balingi pa mobali azali marié yo ndimi na facilité okomosa le kobo okomosa la buzo bandeko nanga eza na sens te biso basi nde photo za siko conscience ke mobali moko azolinga nga aza na mwasi na bana na olinga te po osaka na nga okenda nge esika moko te batata na bamama tala mwana mwasi oyo ya landi bolingo alandi ekobo akei me vi ya bana misatu na Congo apense nango tomoni ka bimi mama zoba famille oyo botela bana misatu famille ekotia désordre otie vi ya bana wapi mo ba mato meka pe ko réfléchir na ndenga bien famille elongoli banda na Kinshasa mais aux États-Unis ba mourir na ba mourir to banga nzambe Jésus-Christ revient bientôt mwana motazo zonga to ya mabele ki mingi bata malamu na moki batikali mukie po mona mutamute malamu fo mona ka PDG Gibo Zamtunga prêtre na kata Irlande tabata mitema malamu papa moka zo sunga communauté makasi bana Dublin est-ce que boza bande kwa Irlande partout bozali PDG Gibo Zamtunga prêtre na kata Irlande yeso ko pesi ba carton azo memela batu na Angola na facilité pe na rapidité opesi mbongo na minute atako to pesi to lele yeka ba pasi PDG Gibo Zamtunga opesi mbongo na 10h na 10h05 na Angola bazuke famille et sepeli ato tindi 1 million balobi umela PDG Gibo Zamtunga na profiter na bisa bana Bundes bandeko balandaka Iran Masendo ki identité ya Bundes et beteli Pro Max moi so appelé moko sans mbonda est-ce que bozolandanga Claude Meta ozolandanga na kati ya Bundes a demarka usu papa ade est-ce que bozolandanga mama Iran azobeta ka masolo bandeko ya Bundes nazo signaler ba mama na papa nyonso ya Allemagne o bavandaka na Frankfurt magasin Emily Tunga eza ceci que za la raté Emily Tunga a changé esika ya magasin bientôt na koyela bino ba pib na adresse ya Emily Tunga e kosala bien nazo ebisa ba mama ya Bundes ozana matanga ozana mo anniversaire ozolukeska moko ya mukio fete contacter Emily Tunga esika zui eza na esika moko ya propre to komatisa moziki pende tiketo kongalisa bana Bundes esika Emily Tunga zui ya mbaloyo balobi eze lamba ya suko biso tolati na kati ya Bundes Emily Tunga umela boke kosomba biloko bakwangeza ba pondu biloko nyonso Afrique ekomaka na temps balobi bobenga biso ozi numéro Emily Tunga me kalate na okomela bino adresse ya Emily Tunga tolobi bravo na Gibo Zamtunga prêtre kozana ya lokola PDG Gibo Zamtunga seke vraiment bruda quoi ba mourena ba mourezi tokendaka bongo tokomi na biso na suka ezaka lisolo ya koyebisa ba mama ke conseil na kopesa na ba mourezi nyonso ba mama ya Jérusalem mingi ba mama lope na opesa conseil na ba mama to ye baka pe koloba non mobala koki kolinga yo oui mwasi fo balingaka yo yaya kolinga sala bien lito il faut yo kaka buzoba se bazo biso buzoba sala lito elengi makasi mais yo sko fo boya fo tasko naza wapi
ah oh mobala bato nga pe na mwasi bato pourquoi na okene na buzoba to sa to kwa boutique te juste ka poto sambwisana mukile seka biso ata onde kwa sel États-Unis aselo kamala mute ami sambwisi atali ata vie ya bana te vie ya bana na famille yo boteli famille babala kiyo mobala kufi famille wana esali yo grâce ebengisi yo na poto ya koluka vie po bokola bana pambola basemeki ya basemeki ba mite ya mabe ndeko na bango akufi babengisi yo na poto ba sango te bo ba nièce na bango baoya mais ndeko ya mwasi na États-Unis azwi bolingo ya kobengisa mwasi petit frère na ye aya koluka vie po bana ya petit frère bazamala mais mwana mwasi wana ye abomi libala ya belle sœur na ye pe souci wana ememi belle sœur neti na kunda lelo atiki mokili tobanga nzambe bolamu zoba mawe ezali ngambo bamama to yeba koboya yaya mwasi nyonso na nzela so balinga ko te se kwa na mpoka mwasi fu balinga ko makasi batio pe alitoyi oyoki pe mais yo moko tanke mutu omitali naza mobali na bana na olinga te ye paza mobala bataza pe na bana na mwasi na olinga te so naza na nga libre na divorce na femme c'est pourquoi pas tout ça love to olinga na yo pe soko za libre. Mais si vous avez besoin de engagement, pourquoi vous avez besoin de boy? Et vous ça passe. Conseil na communauté. Kindumba ya mibali, to le ben yango trop. Ba otikate. Ba o changer te. Na eko ebisa ba mama na bolingo nzambe. Biso skoto zo conscience to eba ko boya. Pour ceux qui mobala lingi o boyi na yo, o lingi na otia ko sale ko bango na nani. Yaya mobala batu bazwakate, mwasi ya batu bazwakate, ekobo surtout ya ba marié mi maka malédiction, ekobo nyeso ya na lisumu. Mais tala grandeur zo panza famille ya batu, tio memi mwasi na kunda, ate siko kena mobali ya ngonde konanga, ozala vraiment à l'aise te. Na ye mobala mukolo conscience eko zonga moni ba nini satu, mama na banga kufa pona nani pona yo, yo zaki nani, mwasi ya leki ya mwasi na ngwa kufa, ndeko nanga, eza pasi. To komi na biso na suka, nzamba pombola bino po na patience na fidélité na confiance ma solo eza ebele to kobeta mon numéro na ngeza affiché soko ningo pesa lisono ko hésiter te benga mama irandi biso to tonga propre to tonga kana réseaux sociaux beta lisoso bitanga kombo to kotanga kotanga tendeti oyo e uti kishasa na tangi komba mobali wana même pas pona kotango po sangelote an États-Unis to bombi kaka ye na nzambi na ye to komi na suka nzamba lola pombola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge na lobaka soki mwana motazongi te Jésus-Christ de Nazareth to kutani balasima po na kobeta masola solo a aubergine et les kakate là na lobi bisous. Oh, Elbu. Ya fai. Neni. Ah, moi mke ya nazo luka bata agence oyo. Ezo bima na GPS. Ba je so bangola lokuté leki. O biloko ekita na Kinshasa après ki Angola. Ah, ba minyibi. Ya solo wana ya lobana. Angola on express ça kana simawa. Et pas Antonio Miala mon bala tellement alika conteneur na biloko na mulai. Même nga ke na so Antonio Miala. Matako ya to ya. Angola on express ya ngoi. Donc moi il va changer. Et donc c'est quoi Angola? Loin de ce qu'on déjà. Espera, tô vindo buscar. Vamos ver aqui na ndako, bem na ndako vai com sua. Ah bon? Oui. Bonjour, la brigne. Ah. Aujourd'hui, naza kukenda sikoyo. Antonio Miala obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu ya Angola. Kila mabora osa yenda na partout au sali. Ah oui hein? Agence ya ngoyo Angola Express. Batindilinga kodi ujipa ya mwana nanga la brigne na France. Banya poto boluga te tukanisa ki bagence isili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Na biloko na ngai nyonso yango oyo. Batelenga biloko na ngai na 21 jours kana zwi yango. 21 jours biloko koni. 21 jours mwana nanga la brine na tiaki biloko. Tiaka kodi bongele meso mwene. Na sepeli na kei na bango. E na biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Fresh. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Isso na rua Jota, na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambai. Antonio Miala, obrigado. De nada.